bandeko groupe WhatsApp oyo ezolukela bato ba problème ebele ya solo na tango wakala tozaka na problème ya communication. Dieu merci, science technologie et biso facilité à kobenga appel. Pour à l'époque moi je me rappelle ezalaki po benga libanda to benga Congo problème. Ezalaki ba email to benga email bo esili mais sika bo WhatsApp ya facilité biso okoso wala mutu na monde entier pendant 4 heures du temps. Makasi kala na charge na yo. Kasi ba groupe WhatsApp oyo ya solo zo sunga so pona meeting mais zo lukela bato makambu ebele yoka le solo ya ndeko. Mbote na bino bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso tout bozwami ngai kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek kaka ndenge na lobaka ndengo wana awa na radio lokole tozwaka ba histoire vrai o bopesaka biso bandeko bopesaka ba histoire vrai ekoza ya vie na ye moko ekoza ya mwana na ye ekoza ya papa na ye ya mama ya ndeko ya songolo ya relatif songolo bopesaka biso to bete yango non pona ko nuire kolo isolo mais plutôt pona ko sunga esika ndeko moko akoyaki yo okoya te kasi ba histoire mingi bali ko pesa to pe mutu ko swa ndenge oto ko beta ya lelo boye tika to pesa mbote pe to vandisa ba staff na biso basimba ka biso pe bangonde bankambo mbote na Yannick Kinia Yannick Kinia Rombox ngana benga ka ile dragon de la monnaie congolaise Wumela sponsor officiel de l'émission Oyo. Fondation Monzali, au salon il a rien à Rosentenville, a même là-bas à Rosentenville 100 tonnes na carte à Rosentenville. Mbote na bino à travers une autre ya salon il a ri. Mbote na Tijan Lushombo ya Mama Franc. Un prince à New York na benga Rendengo Tijan Lushombo Wumela. Chibo abwa l'héritier du trône mbote siko zayi na bosanité toke na ronde ngwana mbote na mon ami personnel commandant Congo Anderson de Djobour yonde mankambo na bosanité di dejenga bokula ka ekofo yaya balabala toujours autorité morale ba mongo nyonso tout ya monde entier Wumela lo sako ya mama meta mukendi bande kolisola lelo pesi pasi. Et ça peut être mon cousin, donc na lombango pour aussi ça pour conseil pour ça conseil pour ndeko ça besoin conseil à ça la nini. Na libo ka extrait oyo ndeko. Bo ka extrait ndenge wa pesi li solo et bon to songa nan. Bo ka extrait ona. Comme je na mikutaki na katikati ya groupe wana. Yoka ka kosola muke motomo wa bimi na groupe. Cousin kaka te, cousin ya mokolo kutu cousin ngana za dans mwana muke makasi abimi na kosola ebisinga webike papa na kufa yo simbela ga costume te costume wana yo sumbelanga costume otindelanga yoka kaka oyoka makambo wana sumbelanga costume otindelanga po papa na kufa lataka costume te ngasi koyo ngina lata costume na lingai we waka extrait wana po minga lo baka papa vista masolo ya lukuta le problème yate benga kama masolo abiso ya lukuta mais juste ko beta li solo na yo tala ngama ka mosalaka okobenga biso mbangu to longola merci na maison Twin Family House bozo mona na baki partout que no soko monika signe oyo Twin Family House consommons Congo ya mwana mboka basala ka ba survêtement ba track suit teni nyos tu ba teni de ville ba teni ya ba sécurité ozana accompagner na yo ba congolais belé ba de ko belé ba na ba teni ya congolais ba accompagner sécurité bosomba ba uniforme na bino wapi benga mwana mboka na Twin Family ba ko pesa ba uniforme ba sécurité na moins cher soki ba to ya mikolo ba to supporter ba sud-africain ba zimbabwéen ba malawite ba grec bazoya ba britannique bazoya kosala ba teni ba chinois bazoya kosala ba teni pa mwana mboka la Twin Family House pona nini tebiso bana ya mboka chana se mwana mboka yaka ko soutenir mwana mboka soko zalaki indien nde ba yembango mesika pona mwana mboka bon na yabi que j'ai confiance au congolais Twin Family ya ngoni mankam bande ko boki mo extrait wana ndeko alobi lisolo za nini abi
papa fiston yebisa bandeko basalaka attention na bagroupe WhatsApp oyo. WhatsApp ezali bien facilité pour la communication. Surtout ba réunion ko benga mutu pendant longtemps, bo benga appel vidéo, conférence vidéo, à part Zoom. Na WhatsApp ça rappelle la vidéoconférence. Bo solo là. Abina fandaka abona ebité soki na nango apesa ki bango numéro na ngai ya famille, na mona ka be tanta na compte na groupe ya famille. Groupe ya famille ngo ngapra lo bana ngai te. Jour moko y a un problème kana pesika ka vie na ngai. On est dans la musiba ndoki. On est dans la musiba de la famille. Et ça veut dire que moi je na pesika a vie na ngai. Tango silika bona sa vie na ngai, allez cousin na ngai, cousin ngoro, cousin abia mukolo ya papa mukolo déjà. Abani ko komala ka groupe boni na kotanga kombo te pende ka tout en kombo na été. Boni yo banda okena Afrique du Sud, boni kuna Afrique du Sud déjà bien. OK. Non cousin tout ça très bien. Cousin goza ya to le gwa ayi mu pas dire papa mais cousin na yo ya grand frère tout ça bien. Alors imbala moka balandi na privé. Abandi ko komela yi. Azo bengi ba appel vidéo boni oza bien sana tanga ndaku neza ndenge ninte est-ce que yona jeunesse mo fanga isika nini osala ka musala nini boni kuna vieux za bien abe bandi ko ambete ngai ozo mona maloba pene ya contrôle ngapela kidiba wana tanga benga appel vidéo to solola otamwa ndaku bwe so ba mona i position ndaku na ngai amona mangpela sala ka pesi go ale ba interdemande bandi cousin oyo kutu ya mukolo tozaka ta relation te tobande ko sola pena mingi te et puis nazo reconnaître pena mingi te yo kama kambo ya bisingai abenga na komo na ngai bino omone ngeza wanga na cousin na yo kutu ndengo za do wana cousin na papa na mukolo azoka yebisa siko ndoko apesi li solo yo kutu ndo zali wana banda okenda Afrique du Sud papa na yo kutu atikala ko asika ko lata veste na yo te. Osomela papa na veste tenenge papa na akufaki akufi bedo ngai siko ndefo somela nga veste tinanga na Afrique apona lata tala niveau est-ce balobi so muta mili banda dombonga ndenge wemba ayembaka donc mbonga ko kana nzete loko makasa nzete oyebite mutu circonstance na passer awa vie na passer libanda yo ba tela ka veste yo ka maloba mabe maloba ba takwa déjà papa na akufa osomele veste te bokini yemo na lobi osomele veste te ala ta veste na te ngafla ta veste na neni no ta veste na yi oza ko ta papa pété no côté moza cousin ya mukolo makambi ya ba famille oyo ba groupe WhatsApp ba famille pa papa fisto benda batuma toyi. Na répondre ça va. Na yo kiyo na kota suta ba suni na kutindela. Abi komeli nganga mu papa fiston. Ba appel la lembi na ebi so sa sko na regretter ki pourquoi est-ce que na ba kote na groupe WhatsApp ba famille wana. Parce que pendant longtemps ça libanda groupe WhatsApp pa sa gite ba ndeko ba position na ngati. Banda ka na loba na groupe WhatsApp wana e koma problème. Bande ko to sa attention abi benda bande ko matoyi. Ba groupe WhatsApp somo na kawana eza pas contrôler ba mona famille. Et ça na ba cousin, ba cousine musubana ya ba yaya. Na kongo tu bande bana ko kuta na pena mingi te. Tu bande ko yeba na position te. Na kimukolo. Ato comme na kimukolo ba créer groupe ya WhatsApp pour la ko contrôler position ya mutu na mutu. Okomona ba banda be yaya boni bino kuna na France. Boza bien boy kuna osala ka nini yo? Azoko tourna na ndenge aye ba position pa baneni ba kutake yo bande ko toka ka kopene bino ke bana ba groupe WhatsApp andeko surtout ba groupe WhatsApp ya famille po ba famille to tika ka kala la Kinshasa tanto lunga kala eza ba même famille te ba ki beta damte non seulement na groupe WhatsApp famille ata groupe WhatsApp les amis du quartier groupe WhatsApp ya bana bandal ya bana kingandi ya bana songolo ya bana quartier boye torobite ke
groupe WhatsApp ezali mabe mais ndeko faut kotala faut kososola réel moko kopesa mingi position na yo te okomona na groupe mususu bazo sabino non ndenge ezali ya mutu apesa position na ye musala ina salaka tosalaka boye non bongo te wana komi demo ya contrôle to ndenge nini tala likame komeli ndeko mpo na kati ki maloba na groupe WhatsApp mutu akotaki ayebaki te soki bazaki numéro na ye wapi tanga pesika avila likambo ya famille ka boye ale komeli ngambu do ye lokola papa na ye akufa asombele veste te donc ye cousin na ye wana ya mokolo fa ta veste epesi pasi ndeko apesi lisolo nga na répondre na lisolo mususu ebi tant zaki bana mikie bo bana mikie te vraiment mais to ka lisolo wana to vivre yango et ça magi na commune na Ngiringiri na veni mususu na veni Kwilu bana ya commune na Ngiringiri ya veni Kwilu bo ka lisolo oyo to beta yango na kada ko sungara ndeko apesi lisolo ayoka makambo ndeko maka ndeko wana azalaka na poto à l'époque so ba poto toyebaki poto nini France Belgique Allemagne na yebite mais ndeko mbali wana abalaki munde na poto abale ko sungma le na gisasa papa na ye tellement la mutu malamu azaki na gisasa et moi na bane ko sunga ye mukemki wana lisolo to beta lisolo par rapport à ndeko apesi lisolo na ye po ete ya ndeko so ko pesi conseil te ba sikani sukaka siko ndeko wana na poto atinda ka mikemki ya papa na ye papa pasakane bien papa eko bulera ebika batokala nde bazalaki ya na ngaza kala mboka kuna ngaza na gisasa ana lupangu na bengisa ya na ngaya na gisasa papa ya ndeko wana abengisi ya na mboka bazaki batabandundu do papa kutu na lunge mboka ayena mwasi na yena bana babandi ko fana lupangu na bango do comme lokola lupangu ya famille. Bazaki no bango très bien. Un peu plus tard, il y a que papa yé ko kufa. Papa ya ndeko ya balaki munde na poto. Tant ndeko papa na ya kufi balaki na yipe poto atikela ko na papa te, abino kaka neza ka te. Non la profiter balaki de kisasa na kunda papa. Et salama na Kishata commune na Ngiringiri. Na avenue Kwilu. Bana avenue Kwilu. Na commune na Ngiringiri. Bokomi webi solo na on assiste à monter boki de webi neza la déjà. Salama makambo salama. Tango ndeko la uti kili poto na Europe aye na Kinshasa akundi papa peut très bien. Papa peut sili makambo na Kinshasa sili et comme quelques jours à Zonga. Papa kulutu na bango oyo papa na ya benga na mboka ya kofanda na lepongo ya famille. Ayebisi ndeko na ya poto boy. Yaya. Yo zonga poto. Prome ya te zonga no malamu. Papa na papa kufi na tirela lokola mokondi ya famille lokola lepongo oyo. Ndenge za awa. Na besoin ya radio ya mukie pona yo kaka information. Alors bien normal bon. Ndeko papa na normal papa kulutu radio prome ya te. So na komi poto na kotundela o radio. Azongi ne pe poto. Eleka la ngope 6 mois radio ya kate. 7 mois radio ya kate. Papa kulutu bengi mo na ye. Mwana ya eleki na ilo mwana ka kate. Papa boni banda na senga o radio penati le radio yango ya kaka te. Ye pa mona normal papa kulutu na bosa la ki me promettre so luka soki na mbongo na kotindela o radio. So la tinda ta radio te na kotinda mbongo osomba radio atala Kinshasa promettre likambute mwana. Bavanda une année radio ya kate. Une année demi. Donc papa leki papa kutu pa bengi susu munde kwa ya poto. Mwana donc ngana wasenga o radio. Ozoni ngotina na radio te radio ya mukie pamba yo na poto lo ali osangi radio. Osangi mbongo kosomba radio ya mukie kaka poto nga papa na yo. Mutu la tika likundi ya famille. Pona yo ka information ozoni ngotina na radio te. Siko ndeko na pota moi bizarre. Mais papa kutu ba kisina zimbongo na kotina lo radio. Qu'est-ce qu'il y a un problème na radio? Est-ce na Congo kuna ba radio zate? Papa téléphone papa le gakati téléphone. Ina 2 ans le ki. Donc papa kulutu a comme ça ko ali kamumo kaka ndenge ba benga ndeko na groupe WhatsApp. Ya siko ndeko ya groupe WhatsApp to beta ka di solo pa na to peine pe ndeko ayebe sikani ekomaka. Et comme le roi dema solo bokomi et dika en vous papa na plamedi.
2 ans après papa kuta bengi su ndeko wana ya poto mwana radio na ngai koya mukolo nini ay papa leki nasala mbongo zito zimbongo na kotindela yo ay bo sava ndengo ni kotindela radio te mitali yo sava merci kotinda pe susuti alobika ndengo akati telefone bandeko makambu ya famille oyo tanto bela ba demo ya contrôle to kozongela makamba groupe WhatsApp wana boko mona makamba bene sama na WhatsApp pour le to fande bena makamba groupe WhatsApp parce que dans groupe na ba groupe WhatsApp ba buzobe comme moi trop on va y revenir yo kana lisola ndeko oyo tozo bete yango pona ko peine kaka bandeko mususu par rapport à lisoto bete boso ndeko ndenge cousin ya mukolo abaluko yose makambu no soki papa ndenge papa na kufa somela veste te somela nga veste na la ta veste na kota papa na ndenge ni oza papa legite papa ko to oza cousin yaya to mukolo na ndenge ni ozo luka port d'entrée to ndenge ni Webeke ndeko mobali wana akota na salle de bain na poto sika ndeko vanda baba abima na toilette na Kishasa na komi na ngiringiri na veni kwilu bala kwilu ba yebili solo oh histoire vraie mutino sa fa na komi na ngiringiri ba zonga ba veni kwilu wana sa na veni kwilu to boyo pesa numéro pour yebina numéro bo yebili solo oyo ba témoigner histoire vraie. Tout le monde a bandoko beli basala ba comédie ba lokuta ya muta bibi asokoki abana iko soka na poto abina maya njili to akuta taxi na poto abimi na njili kingasani wana yebite ya veni kwilu na komina ngiringiri e salama ya solo likolo ya radio e pesa paga ya kosakana te bana kwilu komi bana ngiringiri ngiringoto mbote na bino bana ngiringiri tu bozana Europe bwana Amérique bwana na Afrique partout bana ngiringiri bebi solo yo bana ngiringoto bo s'abonner massivement na radio Lokole TV pour ezaka masolo solo to betaka masolo pona kosunga communauté kaka to penyaka soki manungu za to pesi solo bo pesa conseil pas de ko ba sauver ba koyate ndeko wana tanga bimi siko boye na douche qui cause espèce vertige akuta papa leki na papa kutu papa afanya sa de tambanga na kita bakoko bakito to benga o kita bakoko anu nsama kolobela boy mwana pota pafuka ipa pal kuluto kozongisa nga poto okozongisa nga poto likolo ya radio misinga na Kongo la Kisasa awa epesi pagay bata quartier ba ye ya kingani ya bibi na juice ngani to ye bi solo oyo papa kuta bino moyena zonga na poto ezate nga pouvoir za kaka no ya kozonga na Kisasa awa me moyo zonga ezate ndeko wana beta 6 mois na Kisasa heureusement azalaka na numéro ya mwasi ya mundele na mutu elle ko ba papa ba mama to kanga osaka na numéro ya mobali na mutu zaka na numéro ya mwasi ya mutu zaka na numéro relatif mo na mutu te biki ba âge ezo pousa na elle moko doki ba stress le gitro na libanda musala makasi do ba mpese ba mata na mutu mafuta do mama ko ba numéro ya société mo so téléphone ebungi so téléphone ebungi tasko ndeko heureusement zalaki na téléphone à l'époque numéro à moi c'est qui pour moi ça luka mo ba le kuna mo na te ayebita ko so ba la numéro ni ba numéro so téléphone za na ndako mais mbala disparaître abenga moi c'est expliquer makambo wana moi si amdela mena ba démarche ndeko wana zonga tina poto etanga zonga e poto do ala lo so pena boit abuka sima buku ba numéro non sous pas de contact ndeko wana ba famille to Kisasa on ndeko mama leg makutu ndeko pas de contact histoire vraie ça na commune Ngiringiri na avenue Kwilu boyebi solo na c'est que bien li solo les coïncidence ndenge mona ndeko oyo apesi li solo na yebo okini ngazo loba cousin na groupe WhatsApp po apesa yili kalista groupe WhatsApp ani ko landina privé abenga ba appel vidéo ata la position ndaku musani osala ke tele kartu no bafuta ko kombiko etele kartu no ndengo wana alo bana so mele veste ala trandeni lokola papa na yo akufa ala di veste na otenga fana lata yo sa papa nanga so sa papa leki nanga to papa kulutu na ndeni likola ba groupe WhatsApp ndeko na pexi bino ba groupe WhatsApp ba famille
Pour un ça rabia, on a famille musu passer groupe WhatsApp pour la chaîne de prière. Mais à tête ça ba chaîne de prière dans groupe WhatsApp fungula amisu. Bande ko belé ba utiliser technologie wana pour na ko mater ba pour contrôler ba tout. Zalaka misu ga. Oko mona ndeko musu pe na groupe WhatsApp intel. Ndeko oyebi ngaite, omona ngaite, omona ndekote. Osomona yozo finga batu so mundo lobeka makambo eza contraire bali ko finga batu na WhatsApp sans pudeur bandeko bosa attention moko omona batu basaka sans pudeur na groupe WhatsApp o ba finga ka batu so on landeli bien okoka likambo. Comment est-ce que yo mutu normal na groupe WhatsApp okuta na mutu te oyebi mutu te mutako poster le koneya bien parce que yo ebi ngote oyebi osala même vie na mutu na poster te obandi ko finga ba bêtise. Maman mona passe. Oyebi mutu wana te. To peut-être que mutu wana yoka kombo na ye, tu as profité ndenge boza groupe WhatsApp moko pour au finga, au s'approcher. Oyebi adage pour le parler en français hein. Plus on s'approche de l'autre, plus on perd le respect. Yango na komona ba de comme ça groupe WhatsApp alinga rolobate. Ce groupe WhatsApp est important pour nous, ça va, Zawana, avoir l'information, Azogomona, Azogobaboye, Akobenga peut être responsable du groupe WhatsApp na privé. Aïe, c'est un la moni boye boye pour le cambo. Pas au boye un problème. Autre le bagité. Awa tu as accompagné, mais tu as ma toy. Groupe WhatsApp à famille. Bande que belé va perdre d'équilibre na bango. Okomona na longe wana cousin na mona ekala soki groupe WhatsApp te to sale groupe WhatsApp oyo pour te réunifier famille kabwani to mona soute ndeko na Australie ndeko na Afrique du Sud ndeko na Italie ndeko na Suisse ndeko na Brésil aux États-Unis aux Sydney partout wana to sale groupe WhatsApp oyo pona to yeba ba santé à famille bana bayebanaka lokuta moko. Na lobite ke ba groupe WhatsApp sur la famille za la kamabi. Po papa fisto to ayena teva fandi ba papa na ba mama fan na bana ba to landa papa fisto to pesa aka mateya po na ko sunga communauté. Bisto landa ka pela doki cellule de base famille. Po bande comme ça sunga communauté na ndenga ba politique ba politique na ba sport na information belé bisto bino to banda na base cellule pour payer la base. Tika to banoté à famille, les bases, famille restreinte tout le baka. Papa, maman la bas fandi, ba olanda papa fiston, so bête na solo. Comment est-ce que vous cousin bon koyoka se trop dire. Vous savez que ma relation avec ma casse c'était la Congo. Oya bima. Tant vous avez na Kinshasa, il y a un mot dans la poto, donc cousin dans la poto, dans l'Afrique du Sud partout. Au Sénégal ta monga minerva na pesa yote. Moi, $10 bandor pesa yote. Siko yo, au bundi na ifo perso, au comme il bande en Mboka, au comme en Angola, au comme en Afrique du Sud, au comme en Brésil, au comme en États-Unis, na Sydney, na France, allez bien au contrôler yo non, pour pouvoir ma famille. Pour ça la ranenge nini. O mutu boya kufi cotisation na famille, ah boni boyeko, to boy to cotiser. Mais siko à partir de la cotisation wana, ba ko contrôler pays. Tu robite que ceux qui les camés na famille au pesa te meto pene ka pesa ma famille awa tala li kamé comme ndeko oyo tala li kamé comme ndeko oyo yango na kosenga bunu mandeko na tongo mo so la mukie ava ko bima ava ko lala sambela ka lala sa ko sambela te na tongo la muki na 5e mikolo pasteur Herbi atoko tindaka mateya yo kana na mateya pasteur Herbi au sambeli et puis au bimi ngulu te papa ndeko bele ko bala muki boyo o sota bible na tongo tanga bible mbangu téléphone wala muki na 3h du matin pour ça moi petit besoin se soulager dans voyer mise ton téléphone so ne to boka mise ton téléphone ndengo za ta bible ngo sa kitoko mingi ndeko ça besoin conseil comment cousin wa ya mukolo abenga ye d'abord appel vidéo ndako yendeka nini ofana nani boni mwasi na boni bana esa na mona bana o mona bana sana bana nini o mona mwasi na nini papa ndo lenga kufa
ata veste na ote ufuti na nga veste ngana ata veste na yo nani ota veste na nga nini yo mo na gisasa kuna ozangi monga osoma veste na Lubumbashi ozangi monga osoma veste obona masolo mso beta kaboye poka ba tanga kombo te so tanga kombo to tanga kombo na yo cousin po yeba to solo bena yo pour changer toute une famille paye ote asala na yeba veste ya bien a veste à taille ba tracksuit à taille pesa order na yo partout dans le monde entier aux en Amérique aux en Europe aux en Océanie en Afrique partout pesa order veste no yo ya pour nika fa sombela yo papa no akufa ata veste te nga fa ata veste na yo tina nga veste na ne yo nani otaku papa ko douter papa legi to taka kuza yaya ese na gisasa to na Lubumbashi to na Goma to na Kivu to na Kisangani bobana ko kutana bande ko to kaka la histoire apona ko peine bino kaka bokomi c'est que bien moi respect la mutuelle na ndenga bien toyoka masolo ebele ba de ba beta beaucoup dans le groupe WhatsApp bolingali ki petit chéri na suka lango ba répercussion et ya kaka mais ça pena ba musu beaucoup dans le groupe WhatsApp pe boyedoki libala pe bota pe libala ba fanda pe bien za nango on a ba kanos tout exception za ngana ngote mais autre beta o ezaka o esala ekomeli ndeko po besa conseil si sabidimbu Congo central pour leader matumona pesa conseil ndeko sala nini alongo na groupe WhatsApp wana ya famille a bloqué cousin na wana ya mukolo to asala nini alors bi papa fiston na ça déjà la réponse na ko sala ko ngaza mona nzambe na yebi na ko maîtriser ngo mais beta li solo o na radio le coller o penie bandeko ba pesa pe conseil to boya conseil na bangote papa Tembo 5 étoiles yo pe Congo central olobinini ndeko sala nini pona ba groupe WhatsApp oyo yango ba groupe WhatsApp ngo ba ko ba fier o ka bueno ngana za administrateur na ko retirer yo o retirer mo ta groupe WhatsApp comme la compagnie o sa administrateur na compagnie o na groupe WhatsApp eza mawa voilà bande ko ba ile auto umi na mingi te to ko beta lisolo ya ndeko oyo groupe WhatsApp ya famille elinga pese mbutu ko mbutu na vie na ye bo pesa conseil. Merci na bino ba tubolanda kabiso, merci na confiance o pesa kana radio le coller TV pour la chaîne moko oyo evandaka papa histoire vendre bete ba histoire vrai boyo ko mamozo kana communauté na biso. Ndenge to ba chaque fois. Bande ko ba pesa liso na bango na to besite to ko bete yango malembe pour ça ba histoire ba solo e belé na kaye. So yo comme tour na to ko beta lisolo. Ndeko pasa na besoin to beta lisolo na ye to ya ndeko. Aux en solo, aux en Europe, aux en Asie, en Océanie, en Afrique, partout dans le Congo. Benga biso na numéro de la rédaction. Plus 27 67 64 320 85. Soko biso te tika message, tika audio to ko beta liso na yo kaka ndengo pese biso. Soko ni tout en combo, to ko tanga combo. Soko boy tout en combo, to ko tanga combo te. Voilà, c'est un peu ça. Merci na Mamari na Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Coordinatrice ya radio le collègue télévision. Pour être au four au moulin. Moko à la réalisation, moko na caméra, moko na montage, pour ça la nyonso. Mamari na Umbi ne mankambu, Umela. Longonia, la femme de valeur. Voilà. Merci na Chris Laris Pelende, l'incontournable, l'imbattable. À la caméra, l'homme qui connaît la caméra et la caméra le connaît. Professionnel. Et on qui n'a rien moi. À l'équipe pro. Merci l'équipe à Radio Le TV à Kinshasa. Kalaming te bono mona l'équipe na Kinshasa, la reporter à partir de Kinshasa, Oyo pour na compte ya Radio Le TV. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision Le Collé. Bon s'abonner bandeko. Aucun n'a pas pour s'abonner, finir sa notification pour attendre cette émission au raté à monter. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap et tchara.